parce que mutu nyonso andimela ba killer ba Charlie Prince na banana nyonso mike na ba wa ba soliste mutu nyonso andimela ka bango aneti zoba na landeli source ma soleza pe na ba vie mo boy bazo ba kora me ba lobela te ba bomba ba fanda kimia mutu na mboka oya so eloka lobela da ba mba ngoti na banzembo Demo moko ya allez un kora deux kora tomina na trois kora winze moko bebekero on a fait son quadrat oui aimba ngona yoka côté ana mbi aimba ndeni et ça la bino ndeni ambazile bourgeois hôtel la patron yo peut-être mwana moko muke oyo za peut-être ya ane na âge mais aya kazo se permettre soki azui occasion émission ezalaka pena mission pena okaka batinde ya kotinda o santé pena ke za na bato bele pe baza sima na ye mwana moko muke o peut-être à cause argi moko na macro 6 maseke ndoki zambe na ngai Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est ta vie na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate peuple congolais tout ayebi ke disque do mo boy ezoya maintenant le comité ambazile bourgeois bango basala suivi pour ça produit na bango parce que tout le monde Warner déjà annoncé biso déjà que non on a dit on a été bon mais tellement ils a fallu batindi ba burik na bango baskizenga batindi ba nyaku na bango bazoba na bango ba ya kuluba makamo ezanga tina kwa yeke ko déranger ngai to yo mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso oyo kolinga kasi mpona bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui il y en a des autres la chanson à la fouine a dédicacé Aigle fait bien la fouine la fouine et massimo soit déjà bête à l'histoire que Ozalo quoi fali
Tout ça, tout l'autre, on a un autre qui n'a pas fallu. Il faut que comme dans un niveau, batandi, au sombi. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Aïe, 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 aïe. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakisela Kaye, le bijoutier de la musique congolaise et africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate, yenda zako tangi sa chant, ti lelo, mon côté akokani na ye. Boya koyoka la bonne musique. Awa chez Djonga de, oyo ezwami na 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Ye moko Bailo Kanto akozalawana, akosepeli sabino, boza koyoka musique, boza kolia, boza komele, pe boza kopina, na ndenge ya 2 fois te. Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozangate, kolinga kutu te, babetololi solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, Bandeko, Bozolanda biso partout à travers le monde. Je pense que merci na Bawarion parce que Bobenga est belé vraiment. Bolobi en tout cas Ken Piana, fouillez biso na nous. Ambazi les bourgeois parce que makambo trop c'est trop. En tout cas, fali pour pas to éviter ce qui a sala Congo nini. Lelo fali pour pas bakomi kolandela makambo na ekole quand même makambo ba politicien. Oh bazoyi babiso mbongo ya Congo. Fali angani artiste musicien azoluka mbongo na ye na voix na ye talent nzamba pesa ye azala nyongo pe ya mutu te. Fali pour pas na compte rendre pe na mutu te. Vraiment masolo a fali ekomi vraiment na internet olali olamuki okuti kuna vie privée a fali ezoloba olali olamuki okuti kuna bazolandela fali alalaki ndenge nini alamukaki ndenge nini akipaka bana ndenge nini donc ekomi pena mobulu fali bazolandela ba production na enyo surtout bon ezaka manque à faire parce que lelo boyebi ke na musique na biso ya Congo ba artiste bazobima te. Le seul orchestre oyo etikali oyo ezosala fierté ya mboka na biso pe honneur. Bon, bandeko pe baza raison ka ya olandela parce que fali akomi neti équipe nationale. So équipe nationale eke kobeta match quelque part. Tolandela yango ka boye biso nyonso il faut toyeba match ebani nini ba lati varese ndenge nini. En tout cas fali comme aza équipe nationale ya musique na biso esenga ko supporter makambo. Na yo luka Ambazi les bourgeois. Tout solo là, annulation ya concert ya Tanzanie. Ezalaki basé à quoi parce que tout le monde concert est annulé to éviter. Est-ce que le producteur a monaki que fallait ateki billet ou bien ezalaki nini raison to ekozwa pas ande ko na biso Ambazi les bourgeois. Ambazi les bourgeois. Bonjour. Ouais, bonjour satellite Ken Piana. Boni. Pepele. Ça dit introduction précision. Non, il faut qu'on précise déjà ma campagne parce que ndenge na ebo na yo lukayo na yo luko pambate bandeko na biso ba warion ba fan na bino lelo boza orchestre eza compté parmi orchestre eza ba fan ebele na Congo ba tindinga ina lukayo to solo la po na kosilisa moi
polémique les orignées na internet. Bonne santé normalement premièrement d'abord. Santé tranquille, nous sommes battus là et puis il y a groupe on peut tout ça bien. Voilà. Voilà. Alors, en bas les bourgeois, bande de Kobala, on a vu ça belé. Donc il y a tout droit. Bon annoncer qui biso déjà que kalaté déjà calendrier linge bando sala musala nango. Production déjà liboso to moni déjà ezala qui annulé. Mais quand on repère ça biso ba précision o esali que concert ya Tanzanie ebetate. Et là on esali que bozu avion te pour beaucoup madame Mabele. Bon, en tout cas, merci na aucun et puis na plus mot na ba warrior tout. Et puis ba mélomane tout à bonne musique na ba tout ba cro ba linga patron na fali pour na ba linga le son prince ambassade bourgeois. Bon, je pense qu'il y a un piano biso tout ça ba tout le ba kosa leka. OK. Ça dire toi na droit kosa ba tout pour tout et tout kangamara na mutambo na biso moko. J'ai de preuves sur moi. Il y a pour la concert il y a Tanzanie. Prévu à texte Covid ou de ça là qui peut te voyager. Bon ça là qui teste. Na ba billet au tout ça nango. OK. Vous avez déjà na téléphone nanga. Donc pour le temps tin ba billet na billet nanga na téléphone awa. Na voilà ça. Non, billet en tout cas est-ce que oui a inclus les biso ba billet mais papier test ezali sur place ou bien ça na téléphone. Non, ba ti da résultat comment na téléphone. So ça test ba ti no na mail na autre. OK. Résultat comment na téléphone. En tout cas to senga ndeko na so whisky oui a. O la rabiso ka biloko nyonso to wana ça la biso bien. Biso, le voyage était prévu pour jeudi le 21, voilà, jeudi le 21. Alors, tu vends des carbos et tu appelles les managers Nabiso, le chef du groupe, chef à télé Kounyanga. Quand on sait que le concert est annulé. OK. Le concert est annulé, ce n'est pas dit à la producteur parce qu'en termes de côté, billet, c'est si là. OK. Parce qu'après, il fallait pour passer du sold out car comme beaucoup de bao et biso comme moi on zamba ça patron so grâce on est que so ka date na mboka na maman je vais venir. Donc tu as dit après to kende. Système à sold out bande comme ça peut ba donc guichet fermé quoi. Guichet fermé. OK. Bien pendé si là pour tous les deux dates donc il y a le 23 et le 24. OK. Alors gouvernement tanzanien quand on est le gouvernement congolais ba décréter qui couvre-feu na comment on appelle ça na état sanitaire. OK. Ça dit l'état sanitaire wana ba couvre-feu na ezalaka toujours na ba dérogation moko peut-être spéciale. Exemple ndeti mais Mosengo akutukufa notre cardinal. Moi ba kaneti ba day spécial ko ba cardinal Mosengo. Ba doit ko sangana. Boka sa te ba sangani po ba zo banga te colonialité parce que ça la dérogation très spéciale. Il y a ba kamoko pena spécial qui Mosengo akufa mais mutu mususu akufa ko le galon ba mo lilita même na Tanzanie ba quand tu couvres même so boketa na page officielle Diamond ou la Star Tanzanie. Oui, tout le monde a qui Diamond n'est pas publié qui donc ça dit vraiment fallait pas parce que Tanzanie a bougé à niveau moussous. OK. Parce qu'après plusieurs années depuis je pense 2009 et ça là qui photo qui sont en 2021 donc Tanzanie a bougé à ma sécurité. Gouvernement tanzanien tant que mesure on a d'autres la tête qui concert et artistes morts étrangers à Robeta wana to match moi Robeta matoni ton basu mesure wana ça dire mesure wana une exception té deux une exception té que au bout non c'est à dire mesure wana y pona batutu de ba pays ça qui m'a renvoyé rassemblement à plusieurs personnes na Tanzanie et puis le Tanzanie zamboka mo ba besoin déjà ba vaccin ça il faut signaler ba besoin déjà ba vaccin donc pour ça la manifestation il faut vraiment les un nombre limité et puis donc biso été que non biso ko ça les gars à la raté. OK. Donc bateau baza ba averti ba yebi ba OK na ba radio tanzanien télévision tanzanien ba écoute information dans ba non. Nous on était prêts pour le concert mais après bah c'est biso qui moto kende été parce que bah comme il y a état sanitaire tout ça. Voilà parce que makambango to bulaina tezaka na Congo parce que ndeko na biso bandeko na biso à Tanzanie pena bazala occupé makambo wana te surtout président na bango auti kabiso ye pena biloko wana zala betango mwa kara mais na minute au pena maladie eza considéré vraiment na ba payer belé je pense que pendant quand tu mukie mun na Benin to beta na Benin de d'abord tozonga sous Benin vous savez pourquoi quand tu es na Benin en mois de février je pense tu as deux concerts concert moko ciel ouvert public pena ko ba stade banini na concert to beta VIP wana. Alors, conseil VIP, les mesures barrières sont vraiment renforcées. Et c'est là que le conseil fait ça. Au public, en tout cas, président de la République, non. Dans niveau, il y a un artiste, dans le niveau où il y a un mboka. Tu vois, ça va être un stade de beauté, il faut respecter les mesures barrières parce que on a la difficulté d'orienter tout ce monde-là.
na minute so na Bénin ba fongoli na bango moni dajo to beta. OK. Donc biso pe to beta kon nyongo ya concert to tikala nango parce que tozana nyongo na bango concert. Ndenge mo tozana nyongo concert a Rotana pour bachaka état sanitaire couvre-feu yango to beta ngo ngolo yo tcheleka voilà. Ndenge tozana nyongo na bango to ba fongola. To kena biso beta. Voilà, bon kendo beta na habité ba mesure nini bozui pona bandeko peut-être ba sombaki déjà ba billet peut-être ndenge concert est raté boye ba mesure nini bozui pona. Mais là ça c'est pas l'artiste. Okay. Ça c'est pas l'artiste ni biso ba accompagnateur na. Ça maintenant il y a problème ya producteur na gouvernement tanzanien. Parce que producteur a aucun négociation, a aucun gouvernement, toi c'est le ministère de la culture. Moi j'avais organisé parce que l'organisation ndengwana bazola ngo ba nini ba autorisation. OK, nous on a organisé un concert regarde carnet j'ai vendu parce que tous les billets. OK. Alors bato dans un maison tam sur azong salba mbongo te. Alors bango ba bi lo ni ba solo là. Et puis mboka dia ba bi que non o makambo za producteur, deux makambo ya mboka mobimba, c'est-à-dire le pays ba ti biso état sanitaire. Wana même atam tasome bien amoni mo ata yimi accompagner non et bakanga ngate bakangi biso nyonso to. Donc wana mambo artiste c'était un producteur solo là na mboka na bango asolo na peuple na ye bato asomba billet après tant on va yoka na siko kuna bino na délai tel bako fungola makambo zonga bakobenga lisusu manager po babenga aigle to makambo aigle mtasolo zango te wala manager babenga so manager bon côté na biso to moni makambo bongi mais biso to tida titel manager patali na calendrier artiste na ye atali pas suffit habité date on a biso dozana ba programme ba lukaka date moko boye ba yokani et tomber juste na biso na bango to ke no beta concert. Voilà, ambazile bourgeois parce que na sola mingi na bandeko na biso ya Tanzanie parce que ngai pe naza parmi batu oyo babotami mupanzia na ngamuta ko grimasa ngate na loinge parce que bakalemi mingi tozalaki ba côté wana ya mon mère pe parce que bota pe akatisi aboti kuna donc iboye bango ke ngaza congolais mais na botami na mipanzia ba ya bakale da biso na ba diamond to botami ka ba mipanzi mais ambazile bourgeois na pe na bandeko ba kuna ebele parce que nga solaka na bango chaque jour fali pour pas bazela qui est pena na mutema moko na ndenga ba blague te na ndenga ba blague te ya masekite na qu'il pareil featuring o asala na diamond bandeko na biso a Tanzanie ebele baluka fali abeta nefis kata concert kuna bazela ka e pena na ma misu alors esala ki bino ndenge nini ke pays oyo e réserva accueil ya makasi pona ko yamba bino parce que bandi ko zela fali lilote si esali ke production payée mais ba annoncer bino annulation à concert tombé pe bosala ki déjà ba test makambo nyonso tout ça esala ki bino dans ndeni non esala ki biso bien te parce que vous savez les longs ambassades sont plus grassement moi ko za même fallait pour pas moi ba horizon fongama OK ça dit na sana kin mais mon contact Tanzanie tous les gens nous appellent tout ça la vidéo hein déjà tout ya on a fait moi j'ai fait plusieurs vidéos ça dit vous avez bien ça dit bien ba zélo OK les gens te montrent déjà ba t-shirt ba nino oui non ya trop yamba tout le monde ils ont dans l'énergie on dit donc il peut ça ba tout boulot parce qu'après dès que na il faut d'abord on a devoir moi et satisfaire notre public voilà ba son ba bien OK donc faut mettre la bonne musique pour ça la un bon spectacle et ça la bon bien ça vous êtes déjà la motivation là so que na une heure tout le monde baba nous groupe fallait pour bezala ki to sala ni na biso tout ça non ba papier zo là ça déjà papier zo là ça tout ça na biso déjà pepele donc c'était vraiment pour la biso to kende concert si quand on va annuler concert ça la biso bien té mais ça la biso bien personne tout monde a so moi visa so ki besoin parce que awa to lo bagara bosali ba test à corona mais visa pesa important non ba tout au ba voyager si tout nous ba bon voilà biso beta bato solo bato bakena mingi ba Afrique biso to ba mingi Afrique ba pays belé africain to zoro ba bien visa volant OK c'est le peu de pays to zoro visa awa surtout biso to kena ba délégation quoi OK mingi Angola nde to zoro mingi visa so to rata to zoro manda Congo pe une fois to kena na biso boy to zoro mingi visa Angola awa mingi na mona Angola mais le reste des pays to kena to zoro visa volant ça dure sur place parce que aujourd'hui il fallait pas ils allaient rater au T c'est pas il faut passer n'habiter c'est un ensemble de beaucoup de choses donc na mboka mo organisé quoi donc to so aming ba visa volant beaucoup mis sur place dans l'aéroport pour passer ba passeport pas producteur ba kanino ba photo biso ko kenda na biso OK ba e pena ba to ba passeport ba collectiver ba passeport tam so kanino ba photo pour na visa to kina biso la hôtel ba tika ba passeport ba tika ba beto ba visa na ba kuna biso kina so hôtel mingi za la bongo ba misi biso na délégation c'est-à-dire
Mboke yebi na mukonza mona président de la République artiste congolais moko fali pour payer na ba musicien wana. OK. Biso tika tam so tika ba passeport token na biso. Ba passeport la biso na hotel na ba visa. Ambazi le bourgeois bato pe ba benga nga ba lobi no. Ambazi depuis succès ye ba comme mona basini moko pe mabe na habité bagi olati eza makila ou bien eza bagi normal parce que boye déjà parce que bino ba jeune à lelo bozo beta na ba orchestre bato bwana moi rapidité à vitesse ya téléphone Android. Ken bien non c'est normal. Normal les gens ont bag au bleu il y a Dieu na montre. Les au bleu donc normal rien à voir quoi. Voilà. Rien à voir. Point rouge organiser comme Nino. Ah non. Mais côté la lelo ndenge annulation concert et salami tomoni internet ya yindi et comme ba polémique neti fali akete po ba informa que non kuna vraiment ba billet kamite sali bino na ndeni côté la lokuta oyo botami na kati internet. Ken pena biso lelo oyo makambo surtout surpassant ngo. Makambo tout sur sautant biso lo to ko fanda soute ke na lali na zolo tabando to mabe po jomo lika na TV ngomia ba ko sel biso makambo ba sel biso non biso soute biso makambo na to sito sultan ngo. OK. To sauta da makambo na ken. Ça des ans na batu to yebi ke ba roya. Bon ça l'actualité na bango sur makambo na biso. OK. Donc neti ngande na zaboye ken pe na sokoli. OK. Tono ya minga boye na epona ba sujet na biso tena ba makambo batu. C'est difficile. OK. Ça dit moi ndama minute au pesinga na bomango pona ba makambo na biso to sala ngo ebele to ko sisa ko to lobate pona ba makambo. Ngai de mon côté, je sais ça me dérange plus. Il dérange nga souté comme on ndenge parce que mon vérité tu la vérité ken pe. Mutako ya frôler le cola mensonge, a pas coller en peinture mais vérité tu la vérité. Bato tu basala wana tu comprends pas ça gagne pena bango. Oui, ça gagne. Mais et ça la biso souci soki toye to yambi bino boye bo lobela ba orchestre na bino mais oyebi ke côté la lelo internet ipe li solo moko ezotoka ya makasi ça pe li solo disque d'or tika pe na sola non li solo ngo malgré ça la kosa le kate mais ma sola disque d'or ngo c'est comme c'est comme ko kende pe na moi kosa le kanda na zo sepela niveau comme liboye ya ngomoni so équipe tabale libanda ndeto beta ba compétition ba coupe d'Afrique ba Ligue des champions ba coupe du monde ba Copa America ba CAN na biso ba CAF ba ni ba Champions League au moins ils sont ba Tokyo zo abeti ba compétition ningo na zo coupe ils ont 5 mois ko le captation li na foot. OK. Imaginez Imana Mazembe to fuite jusqu'au coupe d'Afrique. Oui plaisir ba yoka. Non, ils ont plaisir makasi. Ça dit niveau de commune ngona, ça dit na elo c'est un plaisir parce que peuple congolais tout. Ayebi ke disque do mo boy. Ezoya. Maintenant le comité ambassade de Bourgeois. Mais obiga mo pepe akoya disque d'or déjà ezo pesa batuli boma parce que na habité disque d'or ngo. Woni ngai ken piana. Na pena disque d'or na soki to zion neti ngai da ko de dia ona yo. Pourquoi on a yo? Parce que tu es un guerrier. Oyo, on a toujours culture nabiso. Voilà. Culture congolaise en général et Kenny Bosso. Voilà. Depuis Banda Cop, il y a presque lelo. Tu es un guerrier. Oyo, on a toujours. La mission congolais, ça toujours le colo. On t'a dit on a plaisir. Il y a au moins la question. Artiste congolais, ils ont qualité. As-tu dit que c'est le plaisir? C'est là, non. C'est là, non, l'ambassade de Bourgeois. Là, ça a plaisir. Je pena fali disque na ba remettre et ça la fait plaisir pour nanga na so accompagner ka malobana parce que ngaya na zala loba makamunanga ba monanga wa liboma wa flatter wa boy mais ça na batu ebele o ba comprendre que na zo flatter te que na liboma te que na zo loba ba vérité oyo batu mususu ba sala net eza vérité te mais na ça mais démarche na yo démarche na nga yango ezokende démarche na yo batu ebele ba copie yango batu ko ba déformer ba déformer kaka et comme il peut cop parce que nga na bandi makambo nga moko na soutenir fali na ba valeur mais ba déformer c'est comme ba commission yango net ba kenya pirate non c'est-à-dire ce qui fait ta force voilà le royoza il faut pas faut ken bazal voilà tout ça le cambo lelo que tout à l'heure na président de Muzongo na pesi mbote na Belgique venanga de Muzongo président de Muzongo na pesi mbote moi ni Nathalie dernièrement na page ya MHD OK trois artistes sont dans la prison c'est un artiste en France depuis le 6 juin ou le 5 juin a publié déjà na Instagram na yeke nze bonemo King Kong tout dernier album nze King Kong a déjà certifié single d'or depuis le 5
Ok. J. Donc c'est ça moi de J. Mais si quoi Snap n'a certifié. Non, PCT. Ça dit moi même Gims il a fait ça. Et puis bien j'ai oublié le nom. Avant ça dit quoi? Bah il faut pas comprendre quoi tu faut te passer à cas court tu as short weekend. Donc après comme professeur assistant. Pour le mot ça court. Snap n'a boyé. Tant déjà mutuko un machine de zap averti ba Gims ba ça déjà c'est à publier le avant qui va certifier parce que Snap a travaillé modé. Il a des sociétés où il travaille, il va faire le comptage, il va remettre, il y a Saline à certifier. Et puis, bah, maison de production. Ce sont eux qui sont vraiment sensibles à l'évolution. Il y a vente, il y a disque. Il y a une maison de production déjà sur artiste qui vous allez certifier aussi déjà pour. Bango va ça la suivi pour ça produit na bango parce que tout le monde Warner déjà annoncé biso déjà que non bon non Warner eza maison to comprendre Jonathan Wendy production té Warner eza o guerre na semaine de production té ba Warner eza ba maison fiable ça dit ba o ba majeur voilà et par ba majeur peno yeba ni ba majeur de production ça dit so mon Universal au mon Warner au mon Sony Music et ça ba bilo au mon boyeté té ba Joana ce sont des personnes crédibles sera publié locaux ba personne à faire tu vois mon promesse dans on ligne ken pena magamo to solo ba te belé ba yebi OK ils a boyeté tambola boye mais tellement ils a fallu batindi ba burik na bango parce qu'ils zenga batindi ba nyaku na bango bazoba na bango ba ya kuluba makamo ezanga tina kwa ko déranger ngai to yo non ambasile bojana na sir batinda bango te bato wana ba koma lia pe na sima fali donc bango ba koma sela bino ba calcul ba bi ke fali mikolo actualité neza boye biso to kendo déformer ngo boye to ambuye ka bango bazoba tout monde neti bazoba parce que mutu nyoso o andimela ka ba killer ba Charlie Prince na banana nyonso mike na bawa ba soliste mutu nyonso andimelaka bango aneti zoba parce que bango bazwaka batu na psychologie babi tout devient bango ata boye batu ba memama et ça la moi équilibre mais babi équilibre ezati melo na sepela na ba warrior makas en tout cas baza le meilleur fanatique au monde voilà à un moment donné ils étaient décidés que batala la sous ba chaîne on a penalité ba chaîne musu ming té mais bazota lango toujours té au moins que ba musu ba otana na curiosité mais majorité des gens peut-être qui nga ba tina nga ba lien tel ba émission on n'a pas comme ça 10 000 vues mais comme il faut pas ça la 10K mais faut un mois mais on dit que lokuta ya na sincère vérité ya na escalier quoi na lokuta na yo pe batu bachango ka mais er batu nde ba timbela copie na yo que mais là le lokuta ko ngumela pété parce que ça la crédibilité voilà parce qu'à un moment donné moi sinon ndako ba yo na moi sinon na bano mais papa apparemment t'as beaucoup menti mais ambasile bourgeois quelque part peu ils ont dérangé bino pe ndenge disque d'or en jusque là non ba pesite zo de parce que ba wario les lopez autres de ma part ce qui me fait plaisir il y a liboso zani il y a liboso zali travail fait par Fally Ipupa OK ça dure depuis musique congolaise et banda musique congolaise ba disque d'or ba producteur ba pesa ba méchant na bango na ndenge bango ba sala ba calcul na bango on ne disconvient pas. Il faut te bello au moins sur les années. Majorité des artistes congolais, qui tantôt carrière na bango, place de visibilité mingeza dans l'espace Schengen. Donc France, Belgique et Londres. Majorité des artistes congolais basent en adresse na France, basent en adresse na Belgique. Donc et ça, pays où il y a une forte communauté. Mais c'est un pays francophone. Il faut normalement on a un pays de base. Des idées. Ok. Pays où il y a une forte communauté en France. Nous avons une forte communauté africaine où il y a en France, en Belgique. Mais France, il y a quand même berceau, il y a une culture. Berceau de l'humanité ou... Non, berceau de la culture. Non, okay. Berceau de cœur d'Europe et de la Belgique. Mais berceau de la culture et Europe, les en France. Okay. Business à musique, et vendu pendant ma casse en France. Non, tout le bagarre, bande qu'on a sur l'Afrique, il y a des pays anglophones, des pays basés en Europe et en Londres. Angleterre mais biso francophone biso si basé on comprendre ma place dans Kende ça dure au moins un magic system ils ont par exemple groupe bazana plus de récompenses quoi disque d'or single d'or platine
Magic System en Afrique n'habite sur la concurrent. Voilà. Bazou là on caca en France. En France, ok. Au moins au singi là haut, bah toi biso na biso babimara ba pasina ba benji. Bah ça la succès minka en France. Donc ça dure. Et voilà ça que et ça va payer un babiso de photo caca en France. Ok. Alors depuis l'histoire de la musique en Boka na biso, tout ça on a disque d'or certifié par les Français. Voilà. Société syndicat on a certifié ba disque quoi Snap. Tout ça on a monté donc ça dit ma quelle est la liboso ngo ça na maïsa ya fali. Il a fallu. Au départ c'est la fierté de notre musique. Ok. C'est la fierté de notre musique. Business na biso on a ba ka ne bandel coupo bazui li bande za na valeur ko le ga osuna kata mboka. Voilà. Ko linga ko linga ta ngoma Afrique ezalaki et pesa opo na mboka ba valeur mboka. Mais au moins na so il faut mutu mo représenter mboka ezalaka mutu. Mo to beta ana ki chassa championnat dans 20 équipes. Mais tant que coupe d'Afrique bana besoin ya 4 équipes. Lingo la ça que biso et non déranger biso te pour déranger biso te fierté de biso de musala au fali pour pasali. Sangone ngeso ganga. Et ça c'est important. Yami ba les ali ba warrior. Balinga qui challenge na bango babi non il faut que tokos un soit disque d'or et puis ba comme na niveau est commis on est fierté wana et ça dérangement te net biso da to betaki tokos elle quitte toi la tokos actuellement ok et tu vas promettre sous ba projet roya non on fait la musique pour la ouverture ba tout ça à la base to prendre que c'est la disque d'or disque d'or disque d'or mais en basi le boja token de penato to abi que ba mérite au fallait azo lelo na musique et ça ba mérite au lelo tokolo ba depuis musique na biso banda depuis époque ya ba vewendo koloso ba grand kaleo nyoso toyoka na musique batikala ko zo ba récompense wana soit ba trophée ya bongo c'est l'artiste numéro 1 fallait numéro 1 o azi o azana des singles d'or voilà disque d'or fallait azozwa artiste moko azwango azana noté bozo mona te bala liboso na ki ba single d'or ezala to ka fallait azwa est-ce que bozo zo ba mérite ya bongo bozo annoncer pe que fallait azwa ki quelque part bozo mo ate bozo déranger moral ya ba artiste belé ba na Congo bato ba za la déranger baza ba faible au sort ba comprendre te oui bien lelo oyo bien que comment nango ba kan mutumo ki kota zolo ba boye mutumo abi fali boye bon mutema mabe zala déjà va fali azala mais mutuno so tanga vanda na kuzu abaga c'est la voix de la République. OK. Fallait pour passer la voix de la République. Fallait pour passer c'est l'image d'un pays. Fallait pour passer les représentants de notre nation. To linga te. To ganga, to bambana, to kitana se soki lelo o babi basala Coupe d'Afrique ya ba musicien. Ah? Coupe d'Afrique. Ya banane. Ya ba musicien. Na Congo, mutaliboso ba otanga komboza fallait. To linga te. Ça dit fallait pour pas il a montré ba talent ya ndenge tout. Est-ce que na ko tono question moko? Tuna parce que a to le bara vérité. Est-ce que bike ba vient na biso ya génération likolo parce que génération fallait ba vient na sa génération na bazwa ka pe ba trophée moko makasi ya na Afrique ba benga ngoni ba kora. Ouais. Mais ba vient na ba bomba ngona ba parler ba tikala ko lobango te ba tikala yemba ngo ta na nzembo te pour déranger ba tumususu te. Te ba yemba. Batikala ko laksa ta mutu kora boete. Azo des trophées de mona ganga on dit malate. Bayemba si na boka ba crimo ba kumisa ba nini même soka meilleur phénomène il a fait jouer Bercy par exemple Défense de France oui Rasol phénomène Kora 4 quoi oui bango pe ba donner na yo kana zela na yo kana nzemba bongo te parce que ngane na bona zoka kana matoi ke fali nde artiste numéro 1 oyo aza biloko bato nanu bazwa te ya zo ya tia makela déranger bato na bakata na ndena landeli source masolo eza pe na ba vie mo boy bazwa bakora me balobela te babomba bafanda kimia mboka oyo azo eloka lobela arrête pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant, business class, VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo. 39 boulevard, Jubilé, Bruxelles, 1080. Métro Riboukou, l'une 2 P6. 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba Congolais pe ba Africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. D'abord, ma moitié na banzembo. Dis-moi, allez, un cora, deux cora. Tomina na 3 cora, oui, oui. Yoka. Côté ana mbi ayembandeni. Nanga yoka ngote na yoka ngote na yoka te bon quel Lucas disque voilà ora yembeli yango on a période aigle ça on a latino Lucas disque allez un cora Tobina na 2 cora azo 80 mona bang 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 arenga mo pao ya solo ana oka ki busa pipa phénomène il a droit au café on a perdu Bercy benene oui rason ambazi Joseph Krele batu bazembo babeta te ambazi parce que ba fali aza non Joseph Krele batu bazembo babeta te fali aza kisa liboso bina da bezari sunde moni ai bina dama su viblo mo ande wona ba fina so papa chéri pe ba tala woni ba récompense et ça là toujours bien la carrière ya mutu et là ça la différence il y a Messi Cristiano na ba joueur mususu et ça parce que ils ont plus de récompenses. Messi na Cristiano lelo ba marqué histoire na monde oyo banda ba le banda muta salon azati bien que le respect toujours pour na ba roi Pelé ba Maradona ba Platini ba Van Basten ba joueur mususu ba Mateus et tout ça bien que respect pour na bango ezali mais faut ba qu'il fallait pour que Messi na Cristiano ils ont fait des records au baya ba salate et ça normal c'est là ils ont longola yaya na talent na été ils ont longola pe talent moninga te ils ont longola grâce à moninga te et ça normal que mutu moko à cause de la pays image il y a un pays donc ndenge pe na musique na biso ba tout ba zolo ba trophée donc c'est normal fallait faire azo des singles d'or na wana pe c'est normal fallait faire lobela pe kutu biso kutu na chance au remarquer na banzembo nyonso ya fali atiko tanga banga ba trophée te azwa te ana ngwe bele so tali banzembo nyonso aigle lukanzembo moko oyo ba kumisa ba trophée azate oh kumisa ka bloc abete azate biso batala kuna biso po batala kumbaza bato kumisa to batajalo après ça attends ça fani batala kuma oh ni capé abete ce qui de merci comme ça tu vas flatterer on na bien Ambazi est-ce que lelo so ba lobby ba artiste o ba wote la biso pena vitrine ya ba trophée lelo na République na RDC net na Kinshasa est-ce que fallait qu'on la compter les parmi te fallait so ba checker artiste moko tanda vitrine pour na ba récompense so ba checker fallait vide des allons makasi après ba muso ba vide mon pene ezala fausse pene ezala na après ba do classer ba muso ça c'est chaud parce que c'est toute une génération non si vous avez une vérité papa to ça ah to finga mutu te quand même non ngalo biso to tina ba génération nyonso parce que on a to banda bo to chaka génération te to banda bowane na wendo tokiti bowane na wendo ba lisie yenga ku période ba yonda ya na yebi kombo ya mbanda oba période wana to uta pena kuna mailo isa sala yanga yana yo ba pi kombo lo isa kene bengalo isa to uta pena kuna tina bola mwele kebele elekebe to uta tsikuna omona ke mo ena ba trophée au izala fali ya normal na Ambazi les bourgeois c'est comme si les espions pe ba koti na kati ya musique na biso ya Congo kotala lelo fierté o fali azo sala momona ma wande ko msupe ya mo bazolo milai wana omona batia bango comme espion koyaka ka ko dénigrer ka biloko ya valeur o artiste munene ya mboka na biso azo sala c'est comme si comportement au biso ba congolais tozalaka nango te c'est comme si moi virus mo espionnage mo ekoti na kati ya musique est-ce que bolanda ba émission yo le détective de espion na boy même qu'on s'en charge d'espion parce que ana bazolo milai désinfecté du virus voilà
Bon, Moni, il est permis à tout le monde de rêver. Hein. Ok. Il est permis à tout le monde de rêver. Ça, c'est normal, les loi nature. Mais tout à coup, rêver, ou rêver. Mais vérité, ça va. Moko. Fallait pour pas. Aujourd'hui, ce qui est le bon, après la bambassine, quand même. Voilà. Qui est non petit, on a tout le monde qui mitraillette. Mitraillette. Bisous aux amis, ok. Même si nous sommes mitraillette, aux amis, ok. Donc, on nous a obligés. Si nous sommes au lobby, à contredire toi ça donc il y a un argument parce que après il ne sait pas parce que son ça confiance n'a fallu biloko belé nous zanga ouais Mbappé te biloko pe belé nous zango oh nandeni biloko na chandeni biloko nyonso sali ke sali fallait comme azana ngo parce que yo ozanga ngo ozanga banzembo à succès danger ozanga ba voiture à danger oui ozanga ba single door ozanga ba Bercy ozanga ba ozanga biloko bela danger voilà ozanga ba bague danger ba montre danger ozanga ba trophée danger ozanga ba collaboration danger ozanga biloko belé donc yango moni biso ce qu'on comprenait yango total moto dozana za bena libawa ba libanga na Instagram donc moto dozana tellement kilo a pesé tellement que to ko vendre raté pour l'entendre la moutou ça théâtre naé moutou va se faire plaisir tout ça sont parce que et ça la binon dernier Basile bourgeois hôtel la patron na yo peut-être moi na moi muké o yo za peut-être ya ane na âge mais aya kazo se permettre so ya zu occasion émission za la rapena mission pena o ka batinde ya kotinda o santé pena ke za na bato belé pe baza sima naé moi na moi muké o peut-être à cause âge moko na macro 6 Maseke Ndoki. Zambe nangai. Alors, Ambazile bourgeois, to continue toujours. Na habité Benin, bozo préparer encore. En tout cas, tout ça vraiment na bon moi biso ko to bena que to ba vrai hein. Ça dit Covid bena kanga biso ya solo. Voilà. Biso te que to comme ko la Covid. Biso bena to na ba ki tunga ba production mais Covid quand on a Benin, on a Burkina Faso, on a Togo, on a Benin, on a Cameroun, on a Namibie, je pense. On a un pays et belé, tu as pensé à on préparer un double verset. On a Londres, on a un projet depuis là. Voilà, double verset, tu as un projet. Comme niveau d'année. À chaque fois, le pays est fongoli kaka. Ils sont ok. D'abord, profiter de l'occasion, mais la production est déjà. Si vous avez un calendrier, comme d'ailleurs, comme il a chiffonné. Le calendrier est chiffonné parce que déjà, au salaire déjà planning. Dès ce qu'on est tout à l'heure. Normalement, je suis en train de mission lelo ya ina mukulu photo zonga Kinshasa. Moi photo zonga kin lelo. Ndeto zonga kin lelo, bala moko to vani muke to dendi lisusu. Mais na mincho ko kopeza ya pema, to pemi do. Biso ko calendrier comme chiffonné do ba date les gars belé, mais ba date ya sous respecté suite à Covid. Donc comme ko mboka o ba fongoli nzela pona batu, biso do kiyo sa boulot. To comme na niveau wana. Bon comme okende moi match nil na bato bazanga ba production. Parce que biso to kangami na biso la makamla biso sala makamla biso biso qui partait jongo waza kuna luka ba production voilà biso za na biso kotala fallait pour passer la voix de la République. C'est l'image d'une nation. Fallait pas voir l'église catholique. Il y a des relations avec les artistes, mais il y a des fitting. Il y a des relations. Il y a des choses. La chanson à la fouine a dédicacé Aigle. Elle fait bien. La fouine est massive. Davido a dédicacé Venafsa Wilo Longomba 3 fois. Donc, et ça lui peine bien. Davido a dédicacé sur Aigle. Donc, j'ai écouté Nino. Voilà, Ambazile bourgeois, ezali solo ya robomba te, ezali solo pe ya kokima te. Tomoni moto epeli kaka na internet awa, fali pour pasali moi na plaisir, mais asombeli marque ya jipoto benga na kombo orange. Et ça li vraiment poto makasi na kati internet. Est-ce que li solo jipe wana eza pour ça fallait que nous betara tourner ma cosisi ba filmer ou bien ça solo qui mais après assombeli ma cosisi range to monaki yonde tembe donc pour moni tout ce qu'il fallait toucher go sala bongo mais ce que go sala moi bon pas si c'est trop dire mais moi inquiétude de mukeza ça dit to comme na mboka mo to vivre na batu mo na peuple mo donc ça dit comme sanga moi mo na mboka mo tout passe donc on peut être nani faut nani azo maîtriser nini. Ça dure vidéo avec la salagi.
Yena Marcosis, je pense c'est pour illustrer et ça la bien. Non, exactement. Atikale ko lobaté que moi na la sombelio Range Rover. Na quand il y a concession il y avait même des Mercedes. Voilà. Vous avez quand filmer petit na no petit félicitations sur bac. Il faut te le moi petit truc après tu vas passer ton permis. Donc voilà, et c'était comme ça. Mais moi le résultat a fallu. Bah tout bah à son birage, je lui carrage à nino, ou birage ngo ou à mutuka ngo oh. D'accord, les cela range année ça le range moi ils en ont. Non, ça dit pour mes années. D'abord félicitations à notre petit Marcosis, Nyangazu Baknae. OK. Ça dit son papa a voulu lui faire un cadeau. OK. Jusqu'à là cadeau on a à l'action on a biso. OK. Avec une concession ils ont filmé. Quand ils ont filmé, quand ils sont partis, ils étaient belés. Mais quand a joué comme cadeau. Ah si non, on peut le côté. Non, na sombité. Té, son même à Sombaki a déterminé pour marque en voiture. Té. OK. Tout le monde dit qu'on a filmé, la concession des années 40, il y a aussi des Mercedes. OK. Bien qu'ils aient qu'à place à la Jeep. Mais il y a pas de Mercedes, Jeep, Mercedes c'est ailleurs. OK. Il y a bon alors t'as la range yo. Parce que moi dit pourquoi patron absolument Hermango parce qu'on est dans délire avec grande star, il y a délire avec Jomonte car Kassavou plate aux alliés à Olembate. Délire avec grande star, ba star va à Paris. Ba petite apoto mindele ba zo kangeli ba photo. Délire avec grande star nini. Et ala ba mon lokate au tambola la lokar na nzela place bo sombagi. Ba facture to monate. OK. Place nini to mo ka yo na ka. Mutu wala nga sikati ba grande star za mingi koti chez concessionnaire mutuka matricule 00. OK. Alaxi ba nga zo somba. Mingi ba star ba bongo. Alaxi mo baga seulement vidéo mani. Au moins même image au game ça filme patron. Bago aigle la taki. Lobi dans game ça que na somba. Voilà. Pour dire que ay logo za ngo esika. Basta ba bongo. OK. Donc on ça délire na on fallait pour temps que on pas que ça que ça délire dans so star et elle a raté que na niveau ba fallait quoi. Et elle a été mutu comme autant moi doit comporter où tu vas té. Niveau ba fallait ara. Oui, puis mutu ka somba en plastique. La somba est plastique. Donc yango ce que moni tombe ba moni moi na ke na boutique. Bato bazo ami to ka ba mafia ba deuxième lo ka biso to somba boy. OK. Et ça le bon ce que moi compliqué. Et embrayé moi mémoire ya ba. Ndenge ni mutu ko ya biso to so ko na mafia mais il y a qui place plastique à côté na magasin. Mais ça peut mabe au conseil nous peut ça va leader au ba somba ti le lobi to kana. Eh non, sont déjà sont déjà commis aux leader. Bon à niveau biso, pas biso peut avoir leader mais c'est un minimum. Mafia. Ya biso ko na so ba sendwe, ko na so Dubai. Place ba tandanga bele bezo ta na poni oyo. Je moi tamo na tamo so moi 6 mois. Mais na niveau ba fali. Sont déjà beta lisolo que aux dans le fali. Tout ça to l'autre on a ndoto ke na lo fali. Il faut que comme dans niveau batandi osombi. Mais ambazi les bourgeois, otala lelo pe biloko fali ezaka biloko Marcosis. Bah ouais. Otala lelo pe fali tozo baté fali a combien na combien de parking parce que nga na e baraté soki oké na cité du fleuve. Okuta bakara fali ya ba nouveau modèle ba marque de luxe eza ebele tandama kuna. Si. Tolongoli na résidence place fali afandaka. Soki kuna okuta bakara parce que basule na ba cité du fleuve bana l'espace ebele. Soko ke awa na magasin place fali afandaka. Okuta pe parking ya bakar. Soki pe na ba palais msusa fali neti place a répétaka na okuta pe parking msusa bakar. Siko tomoni fali pupa auto somba lisusu Jeep mo boyava era yakia. Asombi yango $75,000 pa beda chwana. Jeep mo sika. Auto somba Jeep mo sika. Na habite siko fali. Voilà, matricule 00. Voilà. Ce qu'on a habité, le lot fali kotala nombre mituka o akomi nango parce que le lot na lobel mingi ka ba parking ya Kinshasa. Ça compter ya États-Unis, ça compter ba parking waza nango na niveau ya Paris, ça compter ba parking o aza nango na résidence ya munene o asomba na Milan na Italie. Parce que les solo na bato ngabeta te, ngabeta masolo o na yebi parce que fali soué na yezalaka jour akopé mazui repos to ka kende fana na Milan des places à fanda zolias ko mbongo ne à l'aise de lupango wana eza ya gaya ya ba blague te de mapango pena ba star siko na habité mbongo wana utaka na wapi parce que lelo degré ya organisation autre mon n'aurait pas fallu mais quand on expliquer biso mutu wazala na ba niveau ba parking et belé bongo éparpillé à travers le monde. Non, fallait pas passer quelqu'un qui vit de son art. OK. Fallait pas avoir la bateau le bateau ba lien na musique. OK. Moi tu peux t'appeler le solo que Joa bonga na musique. Ils a tout le monde visiblement boy, c'est fallait pas. Donc c'est quelqu'un
pour cacher les alikolo até karada ba single d'or doit côté ça na musique donc à gros s'en procurer ne lo soit lingi na ba moyen azana ngo ambasi le bojan na kachote pourquoi les lezo ka musabato soki ba ki moi somo ko boke ma ko susi ba pele range tandis que papa na ba moi za na ba parking ebele mais ba kara na nyonso ezaka ya ma ko susi donc tolo ba ma ko susi lelo soki tolo bia ça la guerre pena ya kotambola pena boye na ba boulevard wana sabi parce que boss na biso wana boss ko na niveau ba conseiller niveau mo wana ba batubeli to mona wana kisha ça non l'équipe batubeli na niveau parce que na matière là boss ya banda ko torturer bino na bakala papa ba parce que papa lo banine papa ko lo banine est-ce que papa pe extra mwana ke camion na bakara bakara egla na temps tambola no siko soki abia torturer biso na ya papa ba l'équipe egla na temps non ana tante ya tambola voiture dia mwana mo bosiko papa na bango na bakara rebelle maman na bango pe lisusu ana ba Mercedes ba nouveau modèle ana ba Range na habite en tout cas ma ko si ça botte ma place ya bien kutu na mona polémique ya Range to tika na biso po mwana ana za beni beni pe na makatu batu ba moni mo to comme na niveau mo il faut to ka Sony OK voilà les mots OK batu ba silande Sony zela oye pourquoi na ke na lisolo bon yana bana ba artiste msusu ayebi te ndenge akotambolaka na kar ya papa na bango ayebi te ndenge nini akoliaka $100 ya papa na bango oh comment ça ayebi te ndenge nini zela ayebi te ndenge nini akokomaka poto na mbongo ya papa na bango mais esalaka fierité tomona mwana ya leader tomona bana bajibe bana bawera bazotambola partout balingi na mbongo ya bapapa oyoka tiki mwana jibe mwana wera mwana fali moko akangami swati na mboka moko boye ya Maghreb voilà va dossier quoi ouais biloko yozo maîtriser bien non ezaka lisolo eza exemple mobimba to betake ambasi faut bolanda exemple ya fali bino pe un jour bo s'organiser net ba fali ba jibe batu nyoso na otanga kombo comme ça que batu il faut basi la Sony batu basi la Sony batu il faut basi na Sony ça dit mutu pena na personnalité quoi hein OK ana mwasi ana bana azana batu encadraka to hein azana ba master ana personnalité il faut oyiba ki makamna oloba répercussion ngo ezana ni na foyer na nga tout ça ba côté ngana parce qu'on a niveau obeta lisolo ya papa mo ba filmer vidéo na mwana en tout cas yo ko responsable ya quoi mo boy responsable ya quoi mo boy pe no bando loba au publier na ba réseaux sociaux ça dit manque de personnalité leader pe ba orchestre ye pe azolo bela pe ke mutu ba ko sombela mwana evati bozo mo ateke est-ce que ça na sens bon en tout cas batande ngwana faut kata bango OK kata kata ye ya la bail kata soba OK zoba oike zoba zaka zoba zoba faut kata ambasi le bourgeois to komi na suka na mema yo na ba polémique inutile te to sali polémique te rien to lobelga makamna bino non to sala polémique te ouais to lobelga makamna to sala polémique te en tout cas c'est polémique on sala kati lelo bon ezali na bato yo peut-être babima na polémique faut pas vivre dans la polémique. Oui, il y a un zabo. Tellement ça m'a mobile que le bébé lobi ko sa émission sans invité aux akama mo lobi. Menga na mambo lobi belé ate invité aux ala na hôtel na fanda na lobby bo papa ça en matière chaque jour. Ambassi le bonjour vers les hommes bata landi biso c'est Apoli Lumba RDC Monde Adel Djoko Bagou danger Koko Arafat Makizembe c'est un Angel Moussoili Makizembe balobi de game pro. Journaliste ya mbaka mindela landi biso na habite mode la fait kozala nini mo ba remerciement ça la biso. En tout cas mode la femme akase za batu lokwa to na kata fimbo na fimbo batu faut be daga c'était batu ba retenir que ma chanson arrive déjà quoi. OK. Advienne que pourra te lobela on déjà période on tout continuer lobela parce que on a presque tout fini. OK. J'aime faut bima to zala effectivement peut ça so date to larguer donc advienne que pourra rumba sili mezo ya pena calamité wana na place ba nzembo na ngai au produit toujours par Aigle abino Prince. Ils ont en charge cette fois-ci. Après ça, accompagnant moi, tiens moi vocal. Donc n'enga zabe, yem namchi yem tazana produit quoi. Kindokino so yem tazala siko. Non, kindoki a sala mais esenga ceux qui viennent pena à soutenir yo yepa tiens moi mungongo na kati sala. Il est très important. Mais là, les ezanga bino bo sala réunion que bo fan petit peu presque non presque
En tout cas, souci na biso ba artiste eza boye. Fula biso nengo fulaki Diamond ayebana na Kinshasa te. Fula biso nengo fulaki Chanel ayebana na Kinshasa te. Mutu déjà. Fula biso nengo fulaki. Mutu déjà soko zakana fali. Oyebani te, il faut ba sokolo, faut kamba. Vous avez ndogi. So zakana fali. Obeta na fali oyebana te. Mais ambazi on na orchestre na ndenga mabete. Ba musicien belé ba bimisi banzembo belé qui na persia. Non, c'est la façon de faire les choses. Aigle a tia porter na kati a pesi banzembo. Ozala déjà na aigle. Bisonnion surtout ozala na aigle. Les lots na zone ngate to pesi charge moko. Ozala aigle so la ozala aigle te na sanske. Toza ba aigle. Bino ka bozala na aigle e belé ba bimisi banzembo e beti te. Non, yango na zo saote. Na zo linga. Aigle za aigle. Bino be boza bino. Ye a pesi bino de poids. Magizembe na zolo ba que na dinga ko accumuler patron na biso ba charge au te lo ba que to sali album to sala banzembo ye fa sala boy mais je pense en termes non c'est maman mais ça bien na éclaircis ka na éclaircis mo ki moni so album lo libre pa kuto yembaka na ye na banzembo na ye atanga ba kombo na sa biso na clip mara mutu ça déjà ba suka na port na via mutu so que ça na batu mususu ka pona amataka na podium afalita mususu kaka to afigera na clip afali azu makambo to pona mutu mususu tamusuka pa tambola na kombo afali asomela mpe ba voiture combien de musiciens ba beta chez biso mais na orchestre mususu dit to ba d'ailleurs quand prêta ba orchestre mususu bazo comme danger pour batanga ka kombo afali. OK so combien ce que biso to za na ye to za danger te do so za bien afali ozo ko comme danger te faut pas débat laver c'est clair et net c'est clair faut pas laver il faut pas laver voilà la lumière, c'est la voix de la République. So d'attendre comme on Ken Piana. Yo tembe. Alors le bourgeois to soki si wana na habité moi bambote. Ouais, pour la concert à Tanzanie était annulé pour le gouvernement na bango. Mais bambo comme sous déjà ba fond la sur ba porte. To kalaming to na ba réseaux sociaux to publier ba nini. OK. Mais bambote ming non appelle sambote aux États-Unis na Kevin Katumba l'Escobar, ya Christelle Epi. Kevin Katumba l'Escobar. Na Jonas Paco depuis les États-Unis, na personne mbote belé. Na Canada na moni Celestin Maseki na Sephora Ilunga. OK. Et puis na Kelly Charleston, les grands warriors, Gary Wele GI azana mboka ba bon séjour au pays. Ba bon séjour au pays. Sur le cas qu'on voit arrêter hein. Na habité bo wela nini. Oh. Yo ngata ba fok ba blo tout na sala ntanga comment sur le cas. Sur le cas c'est un ami de longue date. Ndeti ngana za pena to ben na 4 orchestre c'était. To ta très loin. Les Parzouzou sur le Kaoka. Corps présidentiel, voilà. Sous les Kaoka, corps diplomatique. Bon, le sur le Kaoka, le quoi. Bon, le Kaoka, le quoi, tout est le. OK. Ah, sur le Kaoka, le Ateka, le quoi, tété. De sur le Kaoka, le hasard responsable en Boka. Mais quand la paix, on a vu sur Yoruba, on a évité ce tête à Yoruba, un problème. Parce que niveau on a ébélé sous le Kaoka, moi Yoruba, on a fait le temps, moi on a dit, Moutou ya Yoruba, continuellement, ban PC, ban Mungi. N'habite. Oui, peut-être que tu as courage avant la boule. Courage avant. Danger. On appelle ça Mbotena. Bon séjour au pays, na Cernanga, Irène Massiando qui est dans Bundes, na Yves Dor Beauté d'Argent Garçon Bio, à Mboka, et puis na Junior Seke Grand Paris, na Jordoche Fonseca, on a Massanga dans le pays. Mais, venant Deo Mouzungu, le président de Belgique, Mboka ba Odilo Mampouya, Mboka ba Nelson Ben 52, Yves Njoli le bouclier à Paris, na Pêche Mbote Belé. Mbotena Joseline Anderson, moninga Anani Kodia Story na Paris, et na moni pe Gacho Bayoka les nobles na Paris kaka, et puis na pesi batutu balinganga, Okosha Kabananga, ton nom bengo Kalamapata yo ebi depuis Chine, boga Oscar Marie tous les bitivores, ba jogo na biso mukili. Na Hollande na pesi mbotena venanga Alino Moke, depuis Hollande Alino Moke, via ba Edgar Nascimento, via ba Gino Sel Hollandais noir, et puis na batutu balinganga biso. Na pesi mbote na papi Matalatala Matos les miroirs les boss depuis l'Angola mais big dédicace na vie na nga na zo melanzembo le président Dieudonné Kishiko. Oh président Dieudonné Kishiko. Ah Kishiko so côté na mutanyonga la changer direction vie danger président Dieudonné il y a quoi pasteur Emmanuel Dodi le prophète Emmanuel Dodi il y a quoi bango OK ça doit côté na vie changer vie fungwa mais batumala mon président Dieudonné Kishiko na pesi mbote vie ya Dauphin Munga na Kolosi. Et puis, il y a DG Armaka Bangi, na pêche mbote président de Kishiko. Et puis, na clôturé mbote na JM commercial. OK. Trésor Matuta, JM commercial. Yvonne Dutch sympathique na Allemagne. Yvonne Dutch mboka
Il y a Yvonne Da Sepantique depuis l'Allemagne, n'a pas chombo tebele. Voilà. Merci na aucun piana. Merci Ambazi. Merci beaucoup. Warrior tout n'a pas son mambo tebele. Merci beaucoup. Et puis dans l'assistance à Massa le général Marc Raven. Voilà. Jonathan Wedji, donc toujours ensemble. Merci MP4. Tosuki wana Whisky Wishia. Les grands monteurs Whisky Wishia. En tout cas Tosuki wana, merci. Personne m'a conduit, au monde quel piano. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malamoué qui me vient. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.